Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend de la Bino Bozo, capté chaîne Nabino, JKL Info News, comme l'actualité nous oblige. Mais avant toutefois de commencer, un grand merci à toi, Joël Louboula, américain, Pio Yanzambe, voilà. Un grand merci à mon réalisateur, Dani Wello, un grand merci à toi. Un grand merci à tous nos abonnés, un grand merci à tous qui nous fait confiance de partout dans le monde. Un grand merci à vous, ma famille, Kekambe, un grand merci à mes collègues. Pourquoi pas dans l'ingabino vraiment moi mingi nenge mino boko bozo mona premièrement nazana noir pour vous dire que ça sangwa mawe ça sangwa ya esengote et ça sango moko ya mawa o komela ki vraiment libota na biso nanu premièrement artistique voilà et ba comédien nyonso o komela ki libota na ye moko famille biologique oyo Congo mobimba ezolela président poudre de chasse aza nani président poudre de chasse aza artiste comédien o asala pe ebele ya mboka na biso oyo azaki ko évoluer na groupe sans souci d'Afrique o yenda tikala ki président yenda tikala ki ko kamba vraiment groupe wana c'est avec de larmes aux yeux chers internautes papa na biso autaki kotika biso depuis ezalaki le 8 atika biso précisément na hôpital Ngalema Santé oyo autaki kotika biso suite d'une courte maladie selon famille papa abelaki 42 ans moi attention abelaki m'aider à voulu azwa amnaye que son âme repose en paix nous présentons vraiment nos condoléances plutôt à toute la famille biologique ainsi que la famille artistique de l'artiste comédien voilà. Comme l'actualité nous oblige tout ça à la résidence naie et si ka oyo famille naie ezali et si ka oyo artiste comédien mususu car ndenge na olaksabino bango bayaki kolela na famille biologique et si ka oyo batu nyonso vraiment bazoya kolela président poudre de chasse oyo atika kibiso mais sinon vraiment ba information ebele car ndenge tolala mukaka batu mususu bazola président poudre de chasse abela ki vraiment apparemment bakata ki lokolo apparemment malade moko boye apparemment boye mais sinon explication ndenge biso ndenge avant toya atoyo kelino ezaki nango ka juste ça attention je peux dire mais avant que tout ça ba confirmation nango je vous dis déjà restez branchés restez connectés parce que d'ici là tozo à moi nanaye parce que lui il est mieux placé de nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé et puis qu'est-ce qui se passe actuellement mais comme je vous dis président pour de la minute oyo azali déjà na morgue à cinquantenaire tozo à moi nanaye mais avant que tozo à moi nanaye tozo sala na interview mukie na moko pe ya doyen ya groupe sans souci d'Afrique moko ya doyen papa Munduki je crois bien tant bon on a déjà image na tant bon on elongi na bino moko pour se rappeler il est qui voilà le temps pour nous de faire cette petite interview avec papa Munduki d'ici là restez connectés merci. Ça awa précisément na Kasavu et c'est oyo président poudre de chasse aza moko ya icône ya groupe sans souci o atikala ki lokola représentant ya groupe sans souci lokola président voilà oyo awata ki kotika biso d'une courte maladie on a trouvé bon de faire cette descente sur terrain afin to meka ko ba impression ya batu mususu ya famille impression ya batu o pe banaki ko zala na famille artistique je peux dire parce que président poudre de chasse aza mutu oyo atikala kitolo balokola icône lokola représentant légal il y a groupe sans souci d'Afrique oh yemoko pe président sans souci oyo atika kibiso comprenez juste chers internautes tout ça na matanga c'est toujours comme ça il y a des gens qui passent il y a des gens qui parlent par-ci par-là voilà j'ai trouvé bon yako sala moi interview muke na papa ndambe nanga vraiment mes très sincères condoléances vraiment nebi ke ba ebele ba yebi déjà ba retrouver déjà image oyo aza moko pe azalaki na azalaka na kati ya groupe sans souci icône moko pe a sepelisa biso na ndenge kosakana te na ba jeune ya scène façon ya koloba na ye mais to moni awa ça fait tellement trop mal et puis nous commençons d'abord par dire mes très sincères condoléances. Merci beaucoup maman. Vraiment beau comprendre qu'il a tellement émotionné et puis tout ça qui juste n'a pas ça tout na moi quelques questions parce que bino bozalaka à tout moment on a président poudre de chasse et puis il y a des actualités des informations je peux dire des rumeurs et so banda ko circuler président poudre voilà à banda qui ko bela il y a un temps vraiment banda qui ko bela maintenant il y a batu suspect bazolo bano bakata qui epelo kolo apparemment azaki déjà na pota apparemment maintenant tout monde qui
tout le monde qui a vraiment est inutile. C'est pour cela on a trouvé bon yomoko ozala kinaye yomoko ozala kanaye à tout moment mais quand on expliquer biso vraiment réellement qu'est-ce qui se passe pour nabatunyo au bazolanda biso ba yé banano nini et c'est pas ça qui. Et puis présentation naba onyo so bazolanda yo. Oui, merci beaucoup. Au moni mokili eyelaka soki moto akufi makambo eloba makebele biso tovandi awa na poudre de chasse président na biso nani akataki lokolo wana o bato bazoloba o bakati ye lokolo basali nani moto akataki bakataki na hôpital ni non batikaka babiloko wana aki malade yo moko yebi tension il y a la carrière au monde terme sous ce mati terme sous ce kiti terme sous mati terme sous monde un mois tout y en a bien tout ça et moko tension mati c'est ça ti y a comati na niveau tension mati ti nandenge bendi na liwa réalité que o babela ki lokolo bakati ti ba rhumatisme wanande abandai ko bela rhumatisme mais batikali ko kate lokolo te. Ok, voilà, Batikali vraiment kokata lokoloté, papa abelaki comme toute autre personne, abelaki tension et tungisa qui tension wana karandenge tozomi tuna, papa vraiment kotala ye, aza vraiment na âge mon côté vraiment qui ba âge moko avancé à ma capacité parce que azaki vraiment na makasi na ye et puis il continue à jouer à incarner toujours ba rôle na ye puis kozalaka toujours na groupe sans souci. Voilà, mais tension wana vraiment d'autre part et kokay kozala et mususu mutungisi ya groupe te ko toi penser groupe sans souci il soit qui représentant koto lisusu voilà au moni normalement bisoto ali ba congolais c'est-à-dire normalement bato yo balika ka banzoto fungwana banzoto minene c'est-à-dire epesa kaka okomona terme susu sucre leki terme susu tension et mati pona banzoto normalement meneti na biso ya banzoto mike ya la ka impérial mais na bango bato minene c'est-à-dire yangwana penza ba maladie et zoka bango mingi. Voilà, il y a une maladie de Zokabango mingi. Tu es bien que papa ou Atika Kibiso, Azaki premièrement Aza président nayo, mais par rapport à âge avancé, et beaucoup Bozala Kibino c'est quand même un groupe sans souci d'Afrique. On s'appelle quand même na souvenir moko ya malam ok parce que Ezaka te que mutuso ki Atiki Biso ndeko marketé ya zalaka bien, ya salaka boye. Mais je sais pas ce que vous avez moi ba souvenir moko ya malam au lobby non grâce à président poudre de chasse. Moi loko moko ba markanga na vie na ko bossa na ngote. Non, moni ngana li doyen na katia groupe sans souci et puis je suis sage. Lelo yo soki bazoko benga ngai papa Munduki. O poussa place nyo surtout parce que lelo yo na katia ya Congo même na Libanda soki na yibi bako kanganga facilement. Vous comprenez? Grâce à banane, grâce ya bango. Papa sans souci à Tikingai, poudre de chasse à Tikingai, sikoyo to yali na président Mboshiro, yemutu to tikali na ye awa. C'est-à-dire bangonde mutu basali pona ngana zala lelo yo babengangai papa Munduki. Voilà. Bon, en fait, voilà, papa Mundu qui te cause vraiment tant et puis mes très sincères condoléances à toute la famille artistique. Voilà, je crois bien pour le moment, ni programme vraiment dans les actes, soit le la loi président Aza déjà moutou à l'État. Yeka kande soit binope batu ya groupe sans souci boza na moi likanisimo koboye. Non, normalement pour biso. Même pour ngai moko boy ndenge na libo tant que doyen na katia groupe sans souci c'est-à-dire souci na ngai yalini ndenge to kufeli papa ali mutu munene alors na boyi bitumba e yala te o ko swana o kingandi biso d'ailleurs to akabaranki neti to pekisipe mutu te ke o wana ayate te mutu nyonso tu o ayebi ke poudre de chasse Ali président naye ou bien ayali muninga naye artiste comédien lokola ye aya nan kimia nyonso tout c'est-à-dire aye to sangani na bango na kolela ti enterrement ko salama to boyi mobulu e yala
oyo pe alobi ke ah ngai na lingaka papa poudre mingi lokola kufi fallait na contribuer na be to yali déjà bien organisé na kati ya groupe sans souci. C'est-à-dire batu bayali oyaye alobi to lakisi ke kende pa un tel a komisi kombo na ye apesi oyo surtout asepeli nango pona kopesa. Ok, pour le moment na groupe sans souci mutu vraiment quand ndo opesi dewa na mutu moko peut-être azolanda biso libanda ya mboka za na moyen vraiment asunga soit ah non na sepelaka na papa pour de chaque façon ya rejouer na ye pona sunga vraiment bango na kokyo leka par nani na groupe sans souci na kokyo leka neti nani par nani. Bon siko neti na biso boyeba oyo nyonso et même na poto, c'est-à-dire il faut contacter Mboshiro Kinzonzi. Yemtali président, c'est-à-dire numéro ne peut aller reconnu presque na bango nyonso tout bakozwango. OK. Ok, merci vraiment, merci papa. Déjà, to kaboi na bisona papa, voilà. Oyo azaki, toti déjà kozwa. Moko ya ba doyen, papa Mundu qui est vraiment aumela moi mingi makasi na groupe sans souci. Basa bato pena babanda qui vraiment babanda qui masola ondenge zalaka. Un grand merci à vous tous qui nous fait confiance. Un grand merci na ba internet na biso nyonso ba commentaire na bino, ba message na bino, voilà. Yangonde epesaka biso force ya chaîne na biso. Voilà le temps pour nous de continuer l'interview na biso na bande comme sous basa tellement ébélé quand on a bisa ki bino toza awa na résidence familiale ya moko ya artiste comédien na biso ya mboka oyo asala ki pe fierté ya mboka na biso libanda ya mboka puis na kati ya mboka basa batu moko boye o vraiment to le la bango na désordre té voilà to la bon pena ba désordre té na ngina beta na société na artiste comédien yango oyo ba miniature yango biso no bo lobby té artiste comédien to boy na biso ezala té ke oh non président Bamakamora ba parti pris président pour des chasses azaki président to loba parce qu'il a déjà otika biso azaki mpe muta kimia to tikala koyoka te ke oh asala ki boy manka oh asala ki boy biso to tikala ki koyoka te et puis toza la posa vraiment to bozo kolela muninga na bino boya kolela ngote na ba tapage moko boye boya kolela ngote ke oh pona komila kisabo boya kolela ngo parce que ah bazana matanga bazana posa pété ke bola kisabatu ke ndebino bolataka ndebino bozaka na mbongo na bino soko za la posa ko contribuer la famille est là disposée bo ki ko ya ko kuta na membre de famille. Voilà, nous continuons toujours le temps pour moi là qui papa akotanda kote papa zalaki na ye to ndo tambwa na ye ngaone ndo kumbai mo nga ndo kumbai c'était le jeudi. Le jeudi, nous avons contrôle pour notre attention. Donc, nous avons commis contrôle et gagné pas docteur. Docteur a dit aux ont raté. Pour nous, attention, ils ont bien été. Du coup, on dit que toka, attention, toxie. Et puis, le docteur a dit qu'il y a beaucoup de kende, biloko na ye aya l'hôpital. Donc, jour où on a des soins intensifs. Ça c'est 2 jours de soins intensifs. Et pour les soins intensifs, on tourne deux sur là. On a un petit frère là. Tout le monde a chaque jour. Et puis, samedi, on a discuté avec lui dans soins intensifs. On a discuté un téléphone, on a un porte-monnaie. Les gens ont sorti et tout. Donc, on a un téléphone, on a un côté. Donc, on a un colo. Abela qui après, Abela qui est 2021, non. Baby bien bataminé. Goutte et dérange à cahier. Ayant un autre à Beki. Beki n'est pas goutte. Est-ce que Bando Mone qui n'a pas Beki? Non. Beki n'est pas goutte sans déranger. Mais au poteau, non. Il y a un truc qui a un kilote. Un dollar tenait kilote chaque jour. Donc, soit hier, à la hier, à l'on a kilote. Donc, il y a un moment où papa n'a pas par attention. Donc, maladie au biso ban tout le bizarre attention, il pas biso. Il y avait trop de problèmes. Non. Il y a des artistes comédiens qui bien en groupe. Mais c'est quoi au fait? Non, tension, même tension. Aza papa et famille. Moi, je n'ai pas problème. Moi, je n'ai pas stress. Aza famille biologique, la famille sans souci, orphelin.
mais la famille biologique n'est pas orphelin. Donc, à raisonner, famille biologique, à raisonner, famille n'est pas artistique, il y a des théâtre, à raisonner, il y a même souci, il y a une création. Ok. Pour le moment, le programme est non. Jusqu'à présent, non, biso zabana. Biso to programme té. To programme té. Et puis il y a Kofi Azamuta l'État. Tous l'État décidé. Et puis l'État décidé parce que la famille a décidé de tourner bandé tout ça. Donc biso programme té. Voilà, nous sommes de retour. Binomoko Bomoni, moi interview Mouketo Salina Papa Mundu qui lui était là mieux placé pour nous expliquer. Il nous a vraiment expliqué l'étape par étape, qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui se passe actuellement. Papa pour des choses quand ndenge na ebisa kibino atika kibiso abela ki juste tension et puis tension anaka ndenge moko lobby, yini moko ndeko à lobby papa lobby azamutu, il a aussi la famille biologique, azape na famille artistique et ça qui kaka parce que bah je peux peut-être ce qui comme moi ni ndé ko marango moi tension ndenge zala nango mais ce n'est pas ba rumeur au bino bozo yo kake oh non c'est par boye même pas bongo c'est avec des larmes aux yeux oh papa Mundu qui vraiment lobby vraiment te présenter vraiment nous continuons toujours à présenter ma condoléances na biso à toute la famille artistique toujours continuer toujours à présenter c'est avec des larmes aux yeux ndenge kato yo qui a lobby ndenge ato ki a lobby mais courage kaka ezala ngo makambu oyo et comment qui s'est dit qu'il a voulu parce que et l'autre moko te ko ki ko dépasser nzambe so ki nzambe ndé a lobby que c'était hier il fallait qu'il azo aminaye et puis to ko ki jamais ko forcer nzambe et puis la grande famille biologique baza vraiment na pas mingi parce que ko perdre moko na bango ko perdre papa na bango o azala qui être cher na bango o te ko tika biso mais vraiment ça fait trop mal et puis ba artiste nyonso oyo ba yeba ki président pour des chasses boya kaka awa eza famille na kaka nepe ba lobby ba mbongo ba makambu nyonso ezo salemeka ke pa mutu o papa Mundu ki atali kombo bino no subozaki na besoin bobandaki komi poser ba question comment est-ce que toko aider comment est-ce que toko tinda ba contribution na biso bino moko boyo ki ndenge papa doyen a lobby makambu nyonso par étape et puis ba bengi kaka batu bolela na kimia message clé à papa Mundu qui a doyen à groupe sans souci et message fort ezali kaka boya ko lela ndeko na kimia boya ko lela te avec de polémiques avec makamoko boye non parce que kotala na no groupe sans souci bazano batu moko balinga polémique te parce que depuis makamwe banda depuis toyeba makamwa ba théâtre makamwa ba cinéma to tikala jamais koyoka no mutu moko ya groupe sans souci a sali ba bêtise biso to tikala oyoka ngote c'est la raison pour laquelle ba sengi kaka boya ko lela papa vraiment na kimia et puis nous profitons encore pour dire encore sincères condoléances à toute la famille biologique et à toute la famille artistique de l'artiste et comédien. Voilà un grand merci à vous. Tokolandaka programme Dengue et Kozala parce que Aza mutu ya l'État, Aza déjà mutu ya l'État parce que l'État de décider Dengue Kozala. Programme union sont restés toujours branchés parce que Awakakande Tokoye Bisabino, qu'est-ce qu'il faut et Senginini. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Continuez de vous abonner, continuez de partager, continuez d'aimer, continuez aussi de liker. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.